bakwa nzambe nda yebisika ke libala ndeko sala nini ngara bonera ka botele yebise polele pona mwa bakwa ngala yo sala obi mbunga ta 50,000 te okala yo ko tsira bakapa yeba na nzambe amen dimanche na église maman pe asolo babi papa est-ce que makamole za nzambe ka beza nzambe pas même des mois papa za penza prophète nzambe na solo kwa kutuna lamba soso na ya kutala yo na zongi na libala mobali na ya kenda abala mwasi mususu babota yeba kenda basenta e mama mukolo asala nini abota libala na bango bakenda na parke leta kata maka men nzambe ayeko sala ke libala esali nini c'est que maman ça qui sur les likia te mobali pas ça qui sur les likia te mais nzamba ya kotala ke komi peso mama pesa kina bakomna nzambe lelo so mama lilian asala kata libala nai ale bana nzambe c'est que la kisi bana nzambe kokwa isaka elikia na yo te même nzamba ya biso likambo e kosala ma yo tala nzambe pourquoi bokotaka ba doute nzambe soko so bungisa déjà elikia na yo nzambe pa kozala sima moya tosa yo esante ayebisi Ezekiel tala mikwa oyo eske kozonga na bomoi Ezekiel alobi nini bongo yawe atuni ngai yo moto okanisi mikuwa oyo ekoki kozonga lisusu na bomoi nazongisi nkolo yawe bobele yo moko oyebi ketele so bo bakasi eza pe yo kola so tuna ngai Israël est-ce que na ba komi asa nzambe te ngape na boge na bango kri ki seza te tozo benda group ki seza nano ele ko kaka biso to bata français bonjour comment ça va oh j'arrive alors ba français mutu be bonga la lingala te ba ka ngol ba roulage vetere sima bongo vacances akumama et so tali sanke on s'en négligé même l'église va qu'on néglige. Même l'église si qu'on s'allie va bien dans le poste c'était. L'église va s'en faire au palais. Et ça va te belé. Après on a même le gars ça va toquer. Posa les locaux. Alors yecheku. Alléluia. Yecheku. Oyo kuna chai awa bisote. Chama moku. Allez bana ça. C'est que mukua tango va boire chama na foule. Et ça déjà pour ça moi c'est ici. Mais mon quoi on va voir quand na marana ya mikongo. Ya mikongo va voir quand on est. Alléluia. Mikongo yeso bwanga. Mikwa on a mona na marana va voir quand ya mikongo. Ya mikongo. Alléluia bana ça. Tuna yeso bwanga mikongo. Kamate belele. Ele baka. Esengeli mikwa eza négligé tango balie babwaki eliko lobani eza na bato déjà babwaka bango même na ba église bakoma kopona osala bambongo camarade ya pa achangeaka maloba te tokokende kaka liboso ezomona te ezomona te ezomona tamabo amen tande osolo bana nzambe malembe Madame sur Ezekiel 37 verset 1 à 2. totelemi mpona kohonorer maloba na nzambe tellement bien tokotanga na mokanda ya Ezekiel chapitre 37 verset 1 à 13 totangi na kombo na Yesu. Mutu ya mokanda na biso ezali mikuwa ya kokauka. Yawe atiaki liboko na ye likolo na ngai, molimo na ye amemi ngai na se ya bangomba na esika moko etonda na mikuwa. Yawe atambwisi ngai bipai nyonso na kati ya mikuwa yango na se ya bangomba. Amen. Amen. On est là qui prophète Ézéchiel. Mais et ça n'a pas prophète parce que belé na Israël. N'est pas le Congo tout ça n'a pas prophète et belé. Ba prophète n'y sont que baza mabete. Ba prophète Nzambe bazali. Amen. Ya mabende ba koma ke belé pana nzambe. Nzambe tango prophète Ézéchiel alali kola bandi kotalise mikwe belé na libé. Pa ebisel Ézéchiel ozomona nini? Ya lobi papa nazomona mikwa et kauka. Mais celui qui était là c'est il y a wazotu na ye. Est-ce que au kanisi mikwa ne koko songa na bomoy? Pele bana
tomonaka soki même député akoti otelema mpona ngai te eza mpona parole me na kamo ata balobi tozotelema te me tozoyamba nde liloba na nzambe omona mosusu afandi me ntango makambo nde kofanda ezaa ifo tozalaka bato ya komiki ya komiki te sa alleluya yebisa moninga aza pembeni na oyebisa ye kobungisa elikia te amen leteme na biso ya lelo kobungisa nini meme moto akwei na mai ayebi konage te mais soki abelika jésus christ nazareth kalisa ngai okomprendre te moto wana asali nini abeli esala bato mosusu akoki kosala accident bato bagangi moto akufi me bakona kotala moto wana aza na bomoi moya bungisa elikia na ye esa te mebele kozala esi bobungisa elikia nakoloba-loba nakoyima ye lisolo na yo obetela oyo mabe